Bandeko na ngai napesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi. Ngai lisusu mama Deli na liboso na bino pona kosala video oyo pona kosolola na bana Nzambe nyonso makambo oyo na moni awa na tongo ya lelo. Lelo toza le 14 mai 2021. Makambo oyo na moni na tongo ya lelo yango na lobi ete na sala ngo peka video lelo na expliquer bana Nzambe makambo oyo Nzambe permettre biso to yeba na journée ya lelo oyo. Yango na kobondela po ete Saint-Esprit azala na biso na temps oyo nyonso ya video oyo. Nanga na osala video oyo na yo okolanda video oyo Nzambe azala na biso po ete to comprendre nini oye alinga loba biso na video oyo to bondela. Nzambe papa biso na lola mozesa likolo pe na sekolo Yesu Masiya to pambolo to kumiso to netolio papa. Nzambe kumisama na papa yo ndozo bate biso zo pesa biso souffre de vie makasi na nzoto to pambolo to kumiso zwa lokumu lelo lobi pe libea na libela Saint-Esprit na belio za na nga kambanga na tang o papa ezala ngai te na loba me yonde mulimo na Nzambe loba kati na nga. Kolo na telemeli o nyonso eza yo te papa oyo koya ko distraire ngo nyonso koya ko sala mabe papa eza musika na nga na kombo na Yesu Masiya papa na pesi bandeko moko na moko baolanda video o na maboko na Saint-Esprit eza na banzala bango kolo fongola bango mayela bo motokolo sagesse intelligence kolo pete bayeba na ko comprendre nini oyo oyebi na kote ya biso na pourquoi na à travers video oyo na journée o papa kumisama na omona ndeko moko na moko akozwa pe video o a partager on a bandeko msukolo mona bango mona bango pe papa ekina maboko na o papa nyonso tozosala ka mosala na Nzambe na bomoi na pambolio na komisio na netolo nyonso na bondeli bongo na komba tata pe ya mwana pe ya molimo santo amen. Bandeko na ngai ndeka na lobi ngai mama Deli na sali su video oyo ba o nyonso ezamba liboso po balanda ngai kombo na nga mama Deli. Ba video o nga nazo kosala eza na lobelaka makambo eza spirituel. Na lobela makambo eza spirituel yango avana ke nona ona oye kolobela lelo na kopesa bandeko moko na moko merci ba oyo nyonso ba s'abonner na Deline TV Nzambe amona bino ba abonné nyonso ya Puissant Premier TV Nzambe amona bino pe po à travers bino nde ba video ezoko panzana bozoko partager ba video nga nazomona ka ndenge ba video ezotala mebele mais l'air bozo partager ba video muto azomona bino eza Nzambe. Musala o ngai na bino tozo sala eza musala mutu te mais eza musala ya Nzambe oyo ngai na bino tozo sala to yeba ke lifuta nango ezali. Yango lelo na video oyo nalingi na lobela makambo o nga na moni na tongo ya lelo ka o toza oyo le 14 mai oyo vendredi ya lelo nde na osa video oyo bino bozon je crois lobi samedi pona otiango butu ekota avant na kota na mambo nga na moni lelo na expliquer bana Nzambe na koloba makambo o nga nazoko sala bandeko na ngai eza makambo moko spirituel. Makambo nga nazoloba eza makambo spirituel. Le balobi makambo eza spirituel donc engelo ba makambo oyo emona na miso bato te eyoka na kape na matoi ya boete. Eza makambo oyo esala makana spiritualité. Na lobaki yango ba video na nga nazosala tellement na vivre makambo spirituel ebele ko banda 2002 kino lelo na vivaka makambo spirituel. Siko na remaka makambo ebele o nga na vivaka
nde toza boye na mokili boye bato ebele basambelaka mpe makasi me bavivra makambo yango te. Yango nazwaka décision ke na banda kolobela makambo yango. Yango nazwaka décision ke na banda kolobela makambo spirituel o ngai na yebi. Spiritualité bandeko na nga eza vaste, eza tellement munene, eza tellement bele mambo spiritualité. Makambo ya spiritualité mutu na mutu ayeba kaka mukie. Mutu na mutu ayeba kaka muke. Donc mutu moko ta koyeba nyonso ya spiritualité oyeba te. Yango ngai mama Deli na mukie oyo nga na yebaka, oyo nga na monaka, nzamba permetaka na mona, yango nazoya ko partager yango na bino bandeko na nga nyonso, bana nzambe nyonso. Naloba leo nyonso ba video oyo nasalaka eza vraiment pona bana nzambe, eza pona bana nzambe. Et d'ailleurs soza mona nzambe pete oko comprendre makambo nga na oloba te. O comprendre te po eza Saint-Esprit mutu fa convaincre mutu ke makambo na zoloba vraiment eza ya solo. Eza Saint-Esprit mutu ako convaincre mutu. Pona mutu yo moka bonzoto na bonzoto okoyeba no makambo to ko comprendre to mona ka makambo moso zoloba na mona en clarté. Elo na ina loba na bondelaki na 3 heures atongo, na lamuka na bondelaki na lalaki. Après le na lalile na eko susu mkana la mukabu na eko muna tozaki 9h 10 minutes je crois. Maunga bi 9h se beta kina la mukana nga na bondela. Bulimbisi na lamuki pe na fukami na bondeli na ba 9h wana. Le na bondeli na 6 na senti moi faiblesse moko boy. Le na senti faiblesse ananga mona comprendre ka ke faiblesse na senti oyo on dirait nzamba ngala kisanga quelque chose. Tika na lala. Na matina nga pe na mbetu bandeko na lali. Le na matina mbetu na lali. Après na bandi komona nde na lala kibongo na monisko nazaki na ndaku keke pa na ndaku mba moko na yoka na libanda batu bazoyemba. Le naoki na libanda batu bazokoyemba mbala moko nga na lobi batu bazoyemba libanda boye ndenge nini. Avant de continuer bandeko na ngai ba makambo nga na osala eza spirituel, so nazo salela Matthieu 10 chapitre 10 verset 26 à 27. Donc so tali na Matthieu chapitre 10 verset 26 à 27 okomona kuna makambo o eza na kati wana o Yesu Masiya yebisaki ba disciple na yeke makambo o nga na yebisaki bino o nga nazo yebisa bino na ndenga secret ekozala un jour bobanda kolobango na public bobanda kolobango na public makambo nga nazo yebisa bino na ndenga secret. Yango lelo pe ngai mama Deli makambo o nzamba zo yebisa nga na secret yango wana apesi pe permission na loba na ngai yango na loba. Eza mambo spirituel mage nyonso na koyi koloba te me oyo na yebike ekoyi kosunga bana nzambe. En tout cas yango ngai nazo koloba. Siko ekosala ke ler na yoki miziki wana ezobeta na libanda na bimi mbango po miziki mo kitoko batu baoyemba kitoko na bimi na libanda. Wow, namona batu basala milongo mibale boye bazokoya bazokobina batongo bazaki na po moko kitoko po wana pe na benga ngo po celeste bazali na po kitoko bazaki vraiment kitoko balata pembe bazokobina do bazobina makasi na misi bino bazokobina na ndenge moko nga na bi wow ubanani bazaki kitoko boye
bazobina kitoko boye banani oyo bamo nzambe ayebisinga na litoi oza na visitation mutu moko aye ko visite mutu aye ko visite lelo oza na visitation moko lelo yango bango oyo ozomona bayeka ko accompagner mutu oyo aye ko visite yo ngana bia bon babi aye ko nzambe ayebisinga na litoi baye ko accompagner mutu oyo aye ko visite yo ngana bia bon babi namuna bon bazobina ngapi nazo sepela bazoyimba nzembo bazobina natunisko nzambe boye ngabi ndenge nini batu o bazobina makasi boye ngana yoka kike na royaume des cieux batu babina ka makasi te ke batu ndi na yoka bon ke babina ka malembe babina makasi te ndenge nini ba o bazobina makasi boye na tuna nzambe likambo na me a répondre ngate mais tellement l'air ku nga na tuni nzambe a mi répondre ngate mbamuna moni mutu o bango bayaki ko accompagner ezalaki mama oyo abota ngai mama ngo pesa kufa na ye azaki mama na nga o penza abota kinga na moni mbamo yo na bimpala ti robe apembe kitoko nga na bi wow mama ayona asimbi nga na loboko batu wana bakabwana kiboy bazaki na mulongo bazoya ndeka ba fi donner ba garçon donner nde bakotisaka mutu te bayaki kokotise monde za na ba feti ba okota marié ndesko bayaki kokotise bazobina bakotisi ye après siko ngai leri na moni bunga bi mama azwinga mbamu na loboko tobandi tokoti na ye na ndako na bandika kuba uza kitoko okoma kitoko mpona okitoko na mbamu tokoti na ndako bato o babande koyemba bandeko bande koyemba na kobina ba o bakotisaki ye batikali libanda mama akoti na ndako na ngai nde tokoti ne na ndako après sikoyo nga na yebisi nga na bi mais mbala po na yebisa bino nazwa ba visitation spirituelle nazwa ba visitation spirituelle donc namona pe mama o abotanga kufa ayaka pe ko bayaka na ye pe ko visiter ngai koloba nango akoyi koloba nanga mo makambo mwani bongwa nde na lobaki na ba video musu namona nazwa ba visitation bato o bakufa ebele nazwa kama ba visitation ya bato wana o bakufa na loba pe na video mona expliquer ki na ba vie na biso tozwa ba visitation mutu nyonso azwaka na ba ndako na biso tozwa ba visitation na loba ba visitation spirituelle ezalaka eza de spiritualité eza na de sens spiritualité bonzambe na spiritualité ya Satan donc ba visitation o tozwa visitation ba visitation o eza positif na ba visitation négative nyonso tozwaka yango visitation négative enge lobake okoyi komona bandoki ya famille to ndoki nini akoyi koya kovisito bademo bakoyi koya na ndako bakoya bilo moko bongo bato pe o bakufa kati na Yesu te je crois babilo moko bongo Satan atindaka mission na ye na bandako na biso na bavi na biso nzambe pe bato o yatinda mission na bandako na biso bazali do eza ba ange eza bato o bakufa kati na bonzambe eza mutu pe ta mususu akufa na eta vivaka boyeme aviva kati na bonzambe akoya pe ko peso message mutu oyo yebi akoya pe ko visiter ko peso pe message donc eza kaka na musuku seka eza ba visitation mais ya bien na ba visitation ya mabe c'est ça donc là sur les nazwa ki visitation na nazwa visitation ya mama oyo abotaki ngai bazaki accompagner na bato oyo bazalaki kobina bakotisaki lera yesu ko ngana tunaki ebo ngana bine mama ngana mona komba lebele na mona komba la et na mona komba lebele mage na mona epe kala vraiment nde na mona ki lelo bo na mona vraiment kala ngabinga na mona ko yaka ko visiter ngai
me nga nazosala ba video nazolobela pe makambo eza spirituel nazolobela ba makambo oyo ba visitation spirituelle biso tozwaka po bato ebele na mokili na biso basambelaka me bayebi makambo oyo te yango wana soki oyefo o explikaka ngai makambo oyo elekaka na royaume de cieux kuna comme ça ngai na yebisaka bato toyeba makambo ndenge elekelaka baoyi alobi na yebi ke ozosala ba video nga na bi ndeni yo yebeli ke nga nazosala ba video oyebeli yango ndeni na yeba oyebeli yango ndeni nde Yesu ayebisi nga lobi soki nga lokwa toza naza prisonnier te soki nasengi na ko visiter mokili nde place nazalaki na ko visiter bino maître na biso atikaka ngai na ya ko visiter bino le na yaka ko visiter bino na yaka kotala bino wana ngam na yaka kotala bino nazaka na puissance ya koyeba nazaka na puissance ya koyeba makambo oyo ezokolekela bino te na koyeba penza te po nini ezaka ngam tu na ko visiter bino na sengi na nga kaka na ko visiter bino na yaka ko visiter bino so na kucho na likambu na problème moye penza na aider yo na salisa yo ezala te wane ko senga ngale na kozonga na mboka na biso na sololi na maître na ngai na expliquer maître na nga makambo na kuta ki pa na yo ou bien muto na ki ko visiter nde wana ye ako expliquer nga mais soki ye moko maître atindi nga abi ndeti nde na yebo eza ye moko maître muto atindi ngai soki ye moko maître muto atindi ngai le nazoko ya na ya nzambe mutakota kakati na nga wana explication ya pesinga abi soki ye moko maître mutatindi ngai nzamba kota kakati na nga lera kokota kati na nga le na koya wana makambo nyonso yozoloba nazoyeba ngo mbala moko so pe na ekokuto na problème na oza na puissance ya koede yo so na ekokuto na bitumba na oza na puissance ya kobundisa ya kobundela yo a expliqué nga bongo donc koya na visitation ya ye ezalaka lokola aza prisonnier te po na tuna kemba lebele so na moni nga bi ndeni oye abinga na za prisonnier te na senga maître na biso na ya ko visiter mukili na zalaki na ko visiter bato na tika apesi nga nzela na ye ko visiter bino do yango ne ko expliquer nga lelo alobi soki maître aye asengaki aya ko visiter biso maître alobi kende visiter wana kozapela na puissance te ke akuti nga na problème moko a aider ngai mais soki maître atindi ye mission aya nzamba kota kakati na ye abi wana nzamba kota kakati na nga na tondisa na nguya yango wana le na koya kosala likambo o maître atindi ngai soki pe koyebiso likambo to ko edo ne loko moko en tout cas nasalaka yango po maître mutu atindaka ngai abi ndeti ndenge na ye lelo boye eza maître mutu atindi ngai maître na bango nsi na mona ye maître na bango nsi na mona ye liboso ndo loba na nga maître na biso na ndo yeba te maître onani mais une fois si na mona maître yango mkomso apresenta nga maître yango na mona ka mutu moko boye après mkomso leri abi o maître na biso na tala boye na mona maître na bango ne longi ya Yesu Masia o ya filme o totala na filme azaki ndeti ne longi ndeti ya muto totala na filme oyo aza ne longi ya Yesu Masia nde na comprendre que maître na bango ndezaka Yesu o aloba maître za nde Yesu na bisi maître nguzaka Yesu alobi donc na ko comprendre que ye abengaka Yesu Masia maître donc banda on a ce qu'on a yeba que so alobi maître na biso na comprendre que azoba Yesu Masia donc alobi maître na biso mutu atindi ngai na ya kosala ona kosala pa na yo ngana yisi ngana bi okay abi yango na le yo lobi na ngokoma kosala ba video mba mona comprendre po na zana nguya kati na ngai ya ko comprendre makambu mbala moko ngana bi ndezaka bongo alobi na nga ezaka ndengwana abi yango moni lokola maître mutatindi nga nzambe akoti kati na ngai ya naza na nguya yango moni
bato baakompanye ngai bakotisi nga na gwa oyo nde bakotisi nga na bi en tout cas bazobina kitoko batongo. Après wana moko na kobima libanda le na bimi libanda natala bato babandaki kobina balataki barobe ya pembe ma bazali kitoko makasi nde bande kobina le na bimi natala bango namoni bango bazosola na bango bamsu. En tout cas ko ezaki vraiment ka lokwa nde tozalaka boye ezaki kutu te ko besprit o boye do nazomona ngo ndire réalité bandeko na ngai bazosola misatu wana batelemi bazosolola bamsu batelemi boye bamsu batelemi boye sikoyo moko azaki ye moko atelemi kaka ye moko tiko ngai na pusani esika ya oyo azalaki ye moko na s'approcher epai ya oyo azalaki ye moko le na approcher wana ba moko na bandi kotuna ye na bine yo ozalaki na mokili na biso okufa ozalaki na mokili na biso okufa abi ma sœur nazalaki na mokili na bino nakufa nga lobi okobetela nga lisolo ndenge okufelaki makambo nini elekaki nde mpo yo okufa bandeko boyoka mwana mobali wana bandi koyebisa ngai abi na nga ma sœur nga nakufaki kokufa na ngai ezalaki boye nayebanaki na musicien moko boye atangi nga komba musicien ngo aza na Congo aza musicien ya miziki profane aza na Congo musicien munene na Congo abi nga nayebanaki na musicien wana siko musicien azalaki na voiture moko boye ya kitoko vraimen azalaki na voiture ngo ya kitoko siko tosololaki na ye na somba voiture wana pa na ye ndele ya ye siko alobi na nga apesi nga prix na somba ezali vraiment mbongo ebele nazwaki mbongo napesaki ye le nazwaki mbongo napesaki ye ala prix nayebisaki ye boye nde nga nazosomba voiture oyo nalingi te muta yebake nga nazosomba voiture oyo nalingi bato bazalaka asipri bamona nga mbala moko nazokokumba voiture oyo ale bato bakomprendre asombi voiture oyo pai ya musicien oyo nalingaki ezalila ndenge wana le nazwaki mbongo ebele nakendaki kopesa ye ekomaki sikoyo ke ifalaki nake korekipere voiture falaki nake kozwa voiture me mbala moko naye kobela le na bandi kobela sikoyo na tosoli na musicien wana ke nakoma bien bongo nazwa voiture wana lobi voi même papa o abotinga ayebaki te ke ngai napesi musicien na mbongo mpo na voiture wana mpo nayebisaki musicien na ayebisa mutu te musicien na bino ayebisi mutu te atunaki nga yo po ebisi mutu te kozosomba voiture pa nango opesi nga mbongo nga pe nayebisaki eke nayebisi mutu te ke napesi yo mbongo nzoka nde yango esalaki musicien wana aboma ngai abi musicien azwaki nga na nzela mwasi na ye azwaki nga na nzela ya mwasi na ye do bango mbale mwasi na mobali basololi baleka ngai na kufa po bango batikala na mbongo na voiture abimoni kozi ya liwa na ngai ewutaki pai ya musicien wana atikala na voiture atekelaki ngai na mbongo wana lokola pe mutu ayebaki te atikalaka nango abi nga sikoyo le na bandi kobela nayebaki te ke maladi wana ekomema nga na liwa nayebaki pe te ke maladi wana ye mutu apesi nga yango ye mutu apesi nga yango ye mutu alinga boma nga apres sikoyo abi bamemaki nga na eglize moko ndeka na bande kobela bomoko mosu naki eglize mbala moko na bondelaka makasi nasengi mpe nzambe bolimbisi na mabe nyonso nasala oyo nayebi na oyo nayebi te nzambe alimbisa nga na bondelaki vraiment makasi le nayaki kozonga na ndako lobi nango nakomaki gravement maladi mpe nayaki kokufa alobi na nga
maladi wana le na beli na umelaki te mbamona komi pe gravi na kufi abile siko na kufaki ba ange ya nzambe bayaki kozwanga ezalaki vraiment na kembo makasi feti munene mkolo nga na kufaki ba ange bazwaki nga po na kufaki na lisumu te ba ange bazwaki nga na kotaki bokonzi ya likolo abina nga sikoyo nga na bi wow na sepeli po na yo vraiment na tuni mwa mobali yango kombo na yo nani abina nga kombo na nga bande kobenga nga ezalaki capitaine bande kobenga nga capitaine nga na bia bon bando bongo capitaine obande kofanda wapi abina na bande kofanda na limete na première anando fanda na limete na première nga na bien na sepeli vraiment liwana yo ndengo kotaki bokonza likolo na sepeli mais isalinga pasi ke ko mona musicien penza ke abomi yo ka pona mbongo na yo moko po kakatika na mbongo abomi yo pe vraiment boye eza pasi makasi na tuni o regretaka ndengo kufa ndenge musicien na boma nde okufa bi na regreta te amina regreta te place na kenda kitoko kimia bisengo kuna mabezalaka te bisengo yo na regretaka na ngai te ndenge na kufa na regretaka te ngana bi na sepeli vraiment po na yo na sepeli vraiment makasi ala prembala moko na moni chef na bango na yete so na benge chef ya groupe na bango bien wa banda o diriger bango to dirigeant na bango abengi bango boya po tokende kokotisa mutu pe azokende ko visiter mwana na ye toke kokotisa ye mbamoko bango nyonso pe bayona basimbi nzela bakei le bakei ngesika na tikala kinga bi nalanda nga bango nakende kotala bango nde bazobina tellement kitoko nake kotala bango nde bazobina po na sepela na nde baobina nde après na ekolanda bango le na landi bango na ekokuta boye si bakotisi mutu yango akende ko visiter mwana ne si babini basisi kobina le na yo na ngana bien nga na ekotala kutu ndenge bazokobina na komi na reta na moni mutu oyo bayaki ko visiter nde siko nga na lobi nayaki kotala bango nde bazokobina bamoya lobi moete babini kitoko vraiment basisi deja kobina bakotisi deja mutu oyo ayaki ko visiter ngai nga na bioke mbala mona tala na pembeni na moni bato batemtem bazosola bato balata epembo bande kobina wana bazokosola après na tala na pembeni ngona ekomona nani kapiteni le na moni kapiteni na bi kapiteni afazaki akofanda ngabi kapiteni ofandi ka su yo moko boye ndenge nini baninga baza ba groupe bazosola yo zofanda ka yo moko boye ndenge nini nake su pa kapiteni wana le na komi pa kapiteni na bandika akosone kapiteni yo vraiment baninga bazosolola yo zaka yo bamona tala boye bandeko nanga namona kapiteni na biloko matoi pende zo diembela boye ngabi kapiteni nini olata biloko matoi kapiteni olati biloko matoi boye ndenge nini kapiteni yo okota royaume de cieux yo za bato oyo bowuti na bokonzi ya likolo bozalaka na bokonzi ya likolo ndenge nini olata biloko matoi yo pe mwana mobali olati biloko matoi ndeni okoexplike ngai na royaume des cieux eza na bana mibali balata biloko matoi okoexplike ngai na royaume ya nzambe bana mibali bakozala te balata biloko matoi nga nazomona ona biloko matoi ndenge nini mbala moko kaka nano explike nga te natala subwe na moni kapitene na suki awa munde to ndotsa ndeti basuka Ariana boye ya muke awa ote mosuka ya muke boye Ariana ote plante ya rouge kapitene ngabi kapitene na suki ya plante na mutu na yo ba plante yo na suki ndambo awa kapitene nini nga nazomona ni kapitene faut expliquer ngai
faut expliquer nga nde capitaine bandi koloba na nga boy bandi koto yo ka point oyo nga mana saili vidéo oyo capitaine ayebisi nga bi ma sœur le na yebisaki ok na linga na nga koke visiter bandeko na ngai te otunaki ngai te mpo na nini na banda ozela otuna nga mpo na nini olinga koke visiter bandeko na o te mpo nga na explique pourquoi na linga koke visiter bango te me yo tunaki ngai te nga na bien tuka yebisanga mpo na nini oza na biloko ya matoi mpo na nini oza na suki boye ya rouge eza lokola plante baplanta o suki malgré ndambu na mutu me baplanta yo capitaine ayebisi nga boye ma sœur le nga na bondelaka le na bondelaka avant na kufa na senga nzambe bolimbisi nzambe alimbisaka ngai yango le nakufaki baangelu baki kozwanga nakotaki na bokonzi ya nzambe le nakoti na bokonzi ya nzambe après kuna soko komi kuna alobi bakopresente yo ndako na yo babien na yo makambo na yo nyonso bapesi yo mpe poste na yo na musala oyo banda kosala abinanga ma sœur ndenge boza na mokili boye o nyonso bino bosa na mokili oyo yango ekokekuta bino na royaume des cieux abi oyo nyonso yozosala na mokili yango ekokokuta na royaume des cieux yango ekodetermine ndako nini okozala yango ekodetermine babien nini okozala nango yango ekodetermine musala nini oyo kosala poste nini oyo okozala nango abinanga ma sœur lere ekomaki ngai bapesanga musala na ngai o ngai na meritaki le bapresente nga musala mbala moko kaka suki oyo ebimi ngai biloko ya matoi mpe ebimi nga na matoi mbala moko balobi na nga ndenge suki ebimi yo na mutu na biloko ya matoi ebimi yo oza disqualifie okosala musala oyo te o mutu oyo aza na biloko ya matoi ebimi ye na suki ebimi ye akoki jamais kosala musala oyo tozopesa badisqualifiaki nga na musala wana abi musala moko bien koleka oyo nazosala abi a cause ya suki oyo ozomona na biloko ya matoi oyo yango nga nazosala musala oyo nazokobina nazokoakompagne bato oyo bazoke kovisite bana na bango nkana bia bon siko ndenge expliquelaki ngai yango nayebisi nga na bi capitaine ndenge explique nga ke ondie ke musala oyo ya koakompagne bato oyo bazoya kovisite bana na bango ondire ke eza musala moko ya se ndenge ozoki explique abinanga oui ma sœur eza musala ya se ya musala ya se mpo na royaume des cieux misala eza ebele abinanga baposte eza ebele ya minene ya bien ya kitoko baposte ebele mais odetermine ndenge yo ozalaki awa na mokili comportement nini oyo se comportaki na mokili oyo ndenge nini yo tambolaki na mokili oyo o nyonso yo salaki yangwana nde determine grade na yo kuna na bokonzi ya likolo na royaume des cieux bandeko na nga na royaume des cieux eza na bagrade donc eza na bagrade enono eza na bato mosusu bazala bapauvre na royaume des cieux bato mosusu bazala bariche eza na bato mosusu bazala na bagrade ya likolo bato mosusu bazala na grade ya se capitaine ayebisi nga boye alobi na ngai pourquoi biloko matoi ebimaki ngai na royaume des cieux na me esuki oyo ekobima nga na royaume des cieux kuna ayebisi nga boye alobi na ngai kala bikala penza
na kati saka suki na nga na ke na salon bakati nga suki na esi bango batianga mwa teinture moko muke awa batianga mwa teinture moko muke kaka aya rouge et puis na tobolisaki litoi na ngai na lataki bilo matoi ya vis na litoi na nga alobi bongo alobi skoyo après wana na wumelaki nango penza pete ndenge na tesaki teinture na mutu na nga wana et puis na vis wana nde na tiaki na litoi na nga na wumelaki nango te na wumelaki nango te kutu na longolaki mpo papa na biso alingaki yango te abi papa biso alingaki yango te alobi mwana okomi voyo toboli litoi otie teinture na mutu na lingi komona yo na style wana na ndako te na lingi komona te na babiloko matoi na suki wana alobi en tout cas papa na biso atelemelaki yango mbala moko na longolaki teinture wana et puis na longolaki biloko matoi wana alobi ma sœur na bosana na ngo mpo eleka bane abi na bosanaka na ngai na yebaka na ngai te et puis le na tiaka mpe na yebaka na ngai te ke ezalaki mabe na yebaki te le na tiaki teinture na mutu na nga na le na lataki elo alitoi na yebai na nga te ke eza mabe nga na mona ekaka ke na mo mibali baolata momo elo alitoi moko nde na tiaki bilo ya matoi na longolaki mpe nzoka nde boyoka nde nga explikaki nga binzoka nde le nga na bondelaka avant na kufa le na bondelaki na sengi nzambe bolimbisi na mabunga nyonso na salaki falaki pe na bondela pona conséquence spirituelle oyo ezalaki na teinture wana oyo eyelaki nga na nzela ya teinture na oyo eyaki na nzela bilo ya matoi conséquence spirituelle na bondela ye mpo nango te ndenga moko na comprendre yango na kibomoto bwele na lamuki donc eza délivrance donc il fallait normalement ata sengaki bolimbisi ndenge atiaki teinture na nini mais il fallait asala pe nzambe alimbisaki epole ya bondeli abi nzambe alimbisi na mabunga na ye nyonso oyo ayebi na oyo ayebi te nzambe alimbisaki pe na mabunga nyonso yango akotaki royaume des cieux mais lokola oyo ndenge atiaki teinture na mutu na ye ndenge alataki elo alitoi bwana nzoka nde ata leo osengi bolimbisi ndenge nalataki elo alitoi to natiaki teinture nzambe alimbisi na ye mais conséquence nango il fallait pe abondela pona conséquence spirituelle oyo eyelaki ye na ndenge atobolaki elo alitoi na ndenge atiaki nini na mutu bandeko eloko na koyebisa bino soko sali lisumu mutu oyo asalaka soko sengi pardon nzambe alimbisaka masumu nyonso tosalaka mais conséquence ya lisumu esengaka délivrance conséquence ya lisumu esengaka susu prière mosusu pona conséquence ya lisumu bose souvenir na yebisaki bino nzambe ayebisinga soki mutu atiki kotia bameshi atiki kotia babote wana atiki biloko nyonso nzambe apekisa biso après ase repentir asengi bolimbisi nzambe elimbisanga nde natiaki biloko wana epi abondela ayebisa nzambe ke bakonsekansi nyonso oyo eyelanga na nzela na biloko oyo nzambe na telemeli yango na bebisi bakonsekansi wana ezala mosika na nga ezala nile sans effet na bo na vie na ngai oyo nyonso eyelanga na nzela ya nini oyo na nzela biloko oyo donc faut kobondela koefase bakonsekansi nyonso oyo eyela biso spirituellement na nzela babiloko wana nayebaki te ke bakonsekansi yango spirituelle eza mpe na bakozi oyo ekoze biso na royaume des cieux nayebaki yango te nayebaki kake bakozi nango ta mosusu bamari de nuit bakozi nango ta mosusu bablocage babiloko ebelebele oyo tokoki kovivre yango na boye nayebaki te nzoka ezokoaffecte mpe na royaume de cieux donc mutu akoti ne bokonzi ya likolo mpo asengaki bolimbisi ndenge asala babiloko wana ndenge nyonso asala asengi bolimbisi mais conséquence nango eke kobimela ye kuna yango esalaki ye a raté poste selon ye ndenge expliqué eratise ye poste ya munene
poste ya munene papo na oyo ye alinga kozwa do eratise musala oyo alingaki kozwa bayebise babi ndenge otiaki ka teinture oyo donc azwilaka ngo délivrance te ana mokili oyo donc yango wana ndeko moko taute kobenganga tuni mama Deline pase moko ayebisi nga ndenge natiki kotia ba meshi natiki kotia ba beauté oyo il faut na passer na délivrance nga na répondaki nga na bi akozala na raison pour nzamba ayebisa ngai soki mutatiki kotia biloko wana il faut bondela a effacer ba conséquences nyonso oyo yela ye spirituellement na nzela ya biloko wana a effacer ba conséquences wana donc vraiment eloko nga na memeli bino yango oyo nani capitaine wana ayebisinga mo mbali wana comme ni capitaine ayebisinga capitaine ayebisinga lobi ma sœur donc na ndenge na zaboye musala o ba pesaki ngai na royaume de cieux moyena salango ezate pona ko lesi ko abi leba lobi no za disqualifier oko sala pe musala auto pesiote yetuni pona ni mbala moka mo bilo amato ebimiye amoni mba moko na suki ebimiye suki wana ezalaki nango kaka nga bungu suki ngo yopo plantaki boya bite eza plantite ezalaki kaka teinture muke na teki na suki na melere ebimi kuna na kamwe tali ebimi suki ebele abiblo amato na late na ka visa muke tala ndenge ebimi lo to ezo diembela penzanga munene boy vraiment esika yango wana na monaka ta mususu so na ke ko visiter bandeko na ngai ta mususu na omona ndeko na nga moko azamiso kofunga maloko ayo ta mususu omona nga na basuki boye do na mona kango eza bien te na mona yango eza bien te yango na lingana na nga te ba mona ngai na yokelaki vraiment mawana tunye capitaine donc o regretaka ndenge okufa et puis o mizulaki délivrance te pona basuki oyo na elo ato lataki o regretaka bite na regretaka te bandeko mutu nyonso ata muko nzamba mimanga na vital lieu de repos bato na kuta bango bazanga bandaku so na tuni bango bo regretaka po bozonga na mboka miso bo bande balobaka ba regretaka te to regretaka te po to wana bisengo to wana kimia to regretaka mboka na te balingaka mboka na biso o te balingaka ngo te bato osi bakufa osi akufa kikati na bonzambe ataza na musala ya se na royaume de cieux a préféra zaneka akuna na musala na ya se habite na regretaka te donc yango kaka na ningaki na expliquer batu nzamba yebisaka nga lobi ya Deline soki lelo kufi nano salelinga te wana na ba 2003 nando senga nzambe poni na kufa na ngate na kontinent na mokili wa masumu abi au contraire yokutu senga kangai orumia na mokili oyo osalaka bolamu po ngai nzambe na kopesa batu ba couronne papo ya misala o bino bozosala na mokili oyo donc yango wana na ina yebisa batu tosalaka bolamu soki osengi nzambe bolimbisi na eloko moko il faut kobondela pe ba conséquences nyonso oyo ya spirituel na nzela ya eloko wana elongwa et libéré donc faut kosenga kango vraiment makasi po eza na masumu mususu yo sengi na obolimbisi mais conséquence nango etikali conséquence nango eza lokwa na opesa exemple bato babeta ba tatouage obeti tatouage na nzoto na yo lero obeti tatouage na nzoto na yo après oyeko oyeba ke to tatouage eza mabe osengi bolimbisi nzambe limbisa nde na beti tatouage oui eza bien nzamba limbisi yo okota na obokonza likolo tatouage kwa empêcher to kota bokonza likolo po osenga ki bolimbisi olobike na kosala lisusu yango te osengi bolimbisi nzamba limbiso mais conséquence ya tatouage ene tikalaki il faut o passer na délivrance pour na tatouage wana donc faut passer na délivrance pour nango ngelobake ko bonde la penza makasi soki oza na mosali na nzambe moko oza na confiance na ye oyebisi ye asungio na libondeli bobondeli kotelemela effet spirituel oyo eza na tatouage wana befe spirituel oyo eza na tatouage wana po soki otelemeli befe spirituel oyo eza na tatouage te mokolo kokufa ndeko na nga mwasi ndeko na nga mobali soki lokwa nzambe sa alimbisa na mabe nyonso oyo salaki soko koti bokonza likolo
tatouage wana ekoempêche yo po eza na effet spirituel. Masumu mosusu tosalaka ezalaka masumu moko normal. To compare te makambo toloba na masumu nyonso. Masumu mosusu tosalaka eza lisumu mo normal soko sengi noka bolimbisi esili mbala moko. Mais lisumu oyo eza lié na spiritualité. Le yo sengi bolimbisi po nango il faut kokota nango su na spiritualité yango tobengaka délivrance. Yango tobengaka délivrance, il faut kota na spiritualité ozwa délivrance na eloko o eza derrière eloko wana. Moni lo alitoyi o ndeko na biso mobali o nazobenga na kombo ya capitaine o asolaki na ngana elo alitoyi wana o ya lataki na boye atobo litoyi atie lo alitoyi alongoli na yango akolongola ni nzambe limbisanga nde na lati gloire matoyi o alongoli. Mais ndenge ka alataki yango déjà etiki effet spirituel. Donc babiloko mosusu tosala etika befe spirituel yango esengaka mutu aleka na délivrance. Donc wana eza te ko nasenga kaka pardon esila te. Donc yango wana biso ba oyo tozalaki kotia nanga pe eteinga makambo nga na zwi lelo o nanga pe eteinga biso bato tolataki biloko matoyi totiaki ba rouge à lèvres totiaki ba cils na miso na biso tolata ba nini donc to bondeli nzambe alimbisi biso il faut to bondela pe pona délivrance na biso ngelo banini ozaka obligé te akoke lukaka pasteur salo délivrance yo moko bondela pe so olingi pasteur ça va oya bien ça va problème te a déclarer maloba pona yo ekolongola effet spirituel oyo ezalaki derrière eloko oyo salaki. Derrière eloko oyo salaki. Po okoya ko regretter zana ba pasteur ebele, ba sena nzambe ebele, ba lataka bilo matoyi na bu jeunesse na bango ba lataka bilo matoyi, ba tiaka tamsu ba tenti na mutu. Lelo oyo basenga nzambe bolimbisi batika biloko wana batika babosa na mais bakozala sipi eke ko si prendre bango na royaume de cieux. Oko regretter ke osaleli nzambe makasi na mokili oyo esengaki ke ozala na poste moko ya likolo, ozala na poste moko ya munene po na royaume de cieux eza vraiment comme gouvernement mobimba. Ezana mikonzi, ezana donc hiérarchie pe ezali na royaume de cieux. Oyo azali kolo ya oyo azali kolo ya oyo azali kolo ya oyo donc ezali. Donc ndenge nzambe alobaki na ngaki opesa to ba couronne par rapport à misala oyo sali. Do l'air oyo kufi couronne le ozozwa yango zo représenter grade na yo oyo kozana na royaume des cieux. Donc nani oyo kozala na royaume de cieux okozala mutu munene. Okozala mutu munene soki opase na ba délivrance ya biloko oyo epesaka tikaka cause spirituelle. Eloko na oloba yango wana. Oyo etika mutu na cause moko spirituelle. Donc eza biloko na oloba ndeti ba meshi biloko oyo o changeaki nature na yo. O changeaki nature na yo. O salaki eloko oyo ya bien te. Oyo ekozaki pe spirituel. Donc video o nga na memeli bino eza que donc il faut koluka délivrance spirituelle na ba makambo mususu to salaki. Donc il faut ko bondela na pona ngai ko bondela pona délivrance eza ko bondela situ makasi ko senga na nzambe ndeti ngaboy na teyami pe na o ngana na yebi na ngake il faut ko bondela pona nime na tempe na ngona bina ko luka na osala jeune nanga na senga nzambe eloko nyonso na salaki lisumu nyonso o na salaki na senga bolimbisi pona ngo eloko nyonso na tiaki comportement nyonso na se comportaki oyo esalanga effet moko spirituel oyo esala effet spirituel na osenga na nzambe akangola ngai akangola nga adelivre nga na cause wana spirituel na obondela nzambe na nga na kimia nyonso na ebike na kozwa délivrance na ngai na kozwa délivrance na nga oza omoni ke koluka mosai na nzambe moko obenga
pona délivrance nango eza nango problème te yango kana yaki nango pona partager nango na bino bandeko na ngai mwana mobali wana alobi afandaka na limete na première kombo na ye bande kobenga ye capitaine oyo ayebisaki nga akufaki mpona musicien wana tangeli nga na komba musicien yango oyo abomaki ye wana oyo abomaki ye wana nayebi te bazalaki na limite na boso ifai na tuna ya ta soki akufaka periode nini soki ayebisa anga ta periode akufaki ta mosusu bato ebele bange bayeba ye kombo na ezalaki capitaine na limite nga nayebi na ngai te me namoni ye na ndenge bayaki akompagnaki mama oyo ayaki kovisite nga tala sikoyo do ndenge aza na ye azo akompagne mama oyo abotaki nga mama oyo abotaki nga kutu nayebi te soki grade nini ye aza nango na royaume de se nayebi te komona boye na mokili boye namoni mpenza teki asalela nzambe namona nanga te nayeba ayebaka ye na makambo bo nzambe vraimen te azwaka grâce na suka lere andimelaki nzambe nde esika mpe ayaki kokufa nayebi te vraimen grade nini oyo aza nango na bokonzi ya likolo mais esali ke ye mwana mobali wana abimi kutu na se po ye nde mutu azoya kobina mpona kokotisa sikoyo ndeti mama oyo ayaki kovisite ngai ozomona donc eloko kana ngai naloba yango oyo nayebi te soki vraiment bato bokocomprendre video oyo nzambe asunga saint esprit asunga bocomprendre video oyo yo ndeko oyo mwana mobali olataka eloko ya litoi sokata na otika luka délivrance donc bondela mpona délivrance spirituelle délivrance mpona nga nde na comprendre ko neutraliser ko bebisa effet spirituel effet oyo eza spirituel na eloko moko oyo eyelaki yo na nzela ya likambo moko boye osalaki en tout cas visitation oyo nga zanzwaki lelo ezalaki wana na soli na mwa mobali wana en tout cas nzambe azwa lokumu vraiment na te ya miebele esali nga vraiment bien makasi na période moko année passée nzambe ayaki asalisaki nga repentance nga na kamwaki na makambo nzambe ayebisaki nga nasalela repentance na kamwaki yango le na nde kosola kutu so na osola kuna batu na nga soki siko osaki repentance te nge koti bokonza likolo tete enge kota na nga bokonza likolo mais naye comprendre siko nga kota no bokonza likolo mais conséquence eloko wana yango ngai sala ekitisa au niveau na ona spiritualité ekokitisa au niveau na ona spiritualité donc on se comporta ki boy osala ki boy ozangise ekitisi au niveau na spiritualité eza lokwa mutasali o mabe batule basala biso mabe boy yo lobaka nzambe alimbisa yo na mabe osalinga nzambe alimbisa mais le tozoloba ke ezongela yo moko ezongeli mutu wana donc yango pe lisusu eza moko ya oyo ekokitisa niveau na biso ekitisa bagrade na biso na royaume des cieux donc toyeba kosala malamu kolimbisa batu yango yesu masiya alobaki na biso tobondelaka mpona baoyo baosala biso mabe tobondela mpona bango tozongisa mabe na mabe te le yo ozongisi mabe na mabe eza eloko oyo ekosala o vraiment efe mo kitoko te vraiment nde na comprendre yango nzambe aza na moko na moko na video oyo nasali nzambe aza na moko bopartage video natiki bino nzambe aza na bino kimia na kombo na yesu masiya eza na moko amen.